comme un mythomane. Bah, Denis, c'est pas ça, on va mythomanique. Aza malade, sérieux, Aza malade. Où sont-ils blagués? Prophète Denis Les. Moumelibang, il a invité ça, prophète. C'était fou. Fou Morobo, ça l'église Morobo, ça là. Na langue en fait le kit du cargo donc bazoba aluka moya kit du cargo na disonné ça qui i aluka culte du cargo place à bazoba place à bazoba basangani on a bango bazoba na président Kabila manef ne azoba Kabila manef ça zoba lokola ye ba ebo tanga te un présent pour tanga faut battre les papiers abanda ko Kabila ko aïe-vous la table 4 phrases à beaucoup ma beauté. Un frère illettré. Mais là on a un Fabrice Massambaré, c'est mon grand frère. N'attends ce que mon grand frère pas mon qui n'a pas constaté. Mais la banque, mais la banque a fait sa grand frère dans Fabrice Massambaré. Noir. Deux hommes nous connaissons en noir na TV on a mis à son pacolane. Pas pacolane mais quand il y a un zone à quoi mi go ça la prophétie à l'okuta. Pour na lupa on a ba somela qui d'Afrique ici na Cameroun. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse, votre humble serviteur. Continuez toujours à s'abonner à la chaîne Nabino, Feza TV RDC. Merci beaucoup, n'engez bozo partager ma vidéo. Merci beaucoup, n'engez bozo aimer et puis n'engez bozo commenter. Toyebi sarabino soki to sali mwambe ba poko la biso ka commentaire. To bobengi biso na privé ba numéro na biso zakawana. Lelo en collaboration na Rachou Chamalenga. Toza na base dynamique ya Bandal juste na venu par la wana. Toye kozwa réaction na bango par rapport à émission show oyo les prophètes de Nile sa outi koleka tout à l'heure na Congo web et puis na ba réseaux sociaux déjà le baleka qui alobi nzamba pesi prophétie Kabila wa azali sénateur to monaka zoke akende ko kota na azozonga na 2023 donc to vandika boye porte fongwami prophète de Nile sa koti Kabila kozonga na 2023 yango toye kozwa bana mboka baloba par rapport ya ndenge nini oyo bango bazwi maloba wana et puis par rapport ya prophétie wana ndenge prophète Denis Salobi mais bandeko bakoloba après to kozonga sa vidéo moka Denis simakam oyo choqué bato belé oyo alobi sous deuxième tour et là c'est que il faut lobaka bongo par rapport ya makambo o Kabila asalela ye na ebité na banana papa na biso bonjour tonton. Bonjour papa. Voilà, tout ça, j'espère que tu as la base dynamique, il y a Banda. Biso ndé vraiment base dynamique, tu as na kanda mabe suite à bêtise. Il y a soi-disant un pasteur, faux prophète, tu yebi biso bien. Oyebi ba professeur za oloba nzondo, yebi ba bêtise za oloba trop. Total ara Denis Les to comprendre na biso yé. Soit dans na soit fait d'argent. Il y a pas na biso to kabele mbongo, je dis ça clair ayoka. Mais il y a auto loba na TV sur quoi le bingambu na bino cash bwana mbongo te. Boke bakenda kuna bazwe loko te balaka bangoka ya. Ah donc ya luka ndembongo asale la nzambe te ya solo. Donc c'est ça. Donc au moni bilo mususu au moni tang muto azolo il faut comprendre ya mususu soka beli liboma to sala ne to sala ki vient na biso na to kotise na racha hôpital na CMPP ba bongisi mutu après azongi normal. Oui, n'est tout ça qui mon entier. Mon était vers comme normal. Azo tambo normal, il fait comme quand ba photo dia Facebook normal. Nga lo bara clair na banga ra mututé. Puisque moi je suis combattant na otika la toujours combattant. Mais il y a prophétie dans le 2023 Kabila Zozo. Et wana eza idiotie. Eza normal té. Nazo lo ba clair eza idiotie. Et na Félix aya na mission. Aya mandat té. Oh. Monsieur Félix na ne ko quitter. Yo zo raisonner mandat. Yo kasi 2023 to organiser élection nani. Oh. Mais j'ai dit ça, il y a dit ça. Comment on va dire 2023 c'est là non expliquons des journalistes, tout ça non clair. Bon, tout ça non clair, tout raisonner non bien. Tout ça quand on a battu ba mi bébé là ba FCC ba so yiba pour ba ça wana ba yebi bien. Net aussi sur quand ba tout mission Félix na no esilité. Les nos amis service Kabila zo en 2023 par quel miracle na niveau na no nini na mboko yo. Ba aussi ba koti mabele. Ceux qui ont raisonné, bakanda ya ba tebele lelo bakufi na ba prison. Oh to zaki lobby pe na fête ya ba mort o bakufa ki to zaki lobby bomona ki ba image. Bomoni ndenge base ezika. Boyo yebisa biso Kabila zonga na mboko. C'est qu'il faut bakata biso mitu. Le professeur est là. Mais c'est fou. Et c'est normalité. Hein? Félix a une mission, je vous dis, je répète ça. Ceux qui mission n'a pas coquille. Ne demandez l'élection.
Polo bina wakaki discours ya ndeko na biso ognani Jean-Marc Kaboun na Augustin Kabouya balobi Félix nenga zawana ti Yesu mukolo akoya. Mais c'est clair. Yango na ucho yebiso ke non président ya biso ya mission. Ce qui mission na ye koki de organiser l'élection puisque na 2020 ou 21 asa déjà président union africain. To lukana to trouver to stabiliser. Inde problème yango na bazo zela te ba okufa pamba ba okufa na tension. Problème anini yora na bisayo. To lukana to organiser Afrique ezora normal. Bon ça président union africain. Voilà. On reprend. Tant simba sous RDC. To commissaire na ba niveau international. Président zo biso kaza na posa peuple na ba no vivre niveau moko na ba américain. Yo so mona ngwa. Voilà, merci. Oui, biso Kabila Zonga. Ah papa boni boko et pesi ngakanda na ki. Voilà, merci beaucoup. Voilà, to ke non papa kuna. To za na base ya IDPS. Ah, on a habité tonton bonsoir. Bon, bonsoir ndeko. Voilà, réaction no ezanini parce que balobaka match comme ya vidéo. To uti kotala na Congo tout à l'heure ndeko na biso moko chroniqueur ayambi des prophètes Denis Lesi. Alobi bato bazo travailler na tata mokonze Kolo Félix, bazo induire rien na erreur. Yango ekosala ki prophétie apesi wana ekokisama akozonga na 2023. Oui, merci ndeko na oyo tuloba. Ngai fo nazongisa nazo banano na bandimi ya Denis Lesi. Ya Arche de Noé. Arche de Noé. Na matete. Arche de Noé. Bandimi bao bazo landa ngai na émission ya journaliste. Bozongisa na makanisa c'est moto azo mema bino na prédiction to na bomoy parce que musala na nzambe eza komema batu na bomoy musala nzambe akotelo na politique Denis Lesi na landa ki ye moko aliaki mbongo tika lokolo ba monta mbongo aliaka pona makambo ya élection ya pesa bango $100,000 ya lobate ya wanga na lobaka mukuna me ya lobaka te wana révélation na lobby nazo tuna aloba na monta mbongo ya azwa ti sikoyo na zelaka ti monta ya mbongo azwaka malobaka te ça c'est un prophétie ya Denis Lesi. Tous les quantième, les 21. Les 21 n'attendent les 21. Donc comme 2023, de 24, na base. Autour de biso Denis Lesi est que professionnel coquille. Ah ça nous professeur moi si na yo yebisanga. Professeur moi si no asalinini yebisanga ilobanan parce que kolobate n'entendre. Na yebi makambo moi si no globa. Moi c'est nani? Ya Denis Lesi. Oh. Ya kana kashi na ko yebisa o. Na yebi yango bien. Voilà, Tolobi. Bande konabiso coulage de recettes ezalaki ebele. Président Félix ayena nous pour aluka moyen à sa pont. Aluka moyen ko restaurer mbok o ezalaki vraiment saturé. Mbok ezalaki saturé. Aya pour restaurer ngo. Toka restaurer neto kanisi 2023. Tu sais les recensements té. Oyaki oni palobaki recensement le 22 décembre 2023. Encore article 70, le président républicain reste en fonction. Reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Bango va s'aller qui taillé les lozongelingambu. Donc AVC côté Rokoya. Voilà, tout ça la base vraiment tout ça papa na biso awa bonsoir. Bonsoir. Alors bande ko bazolanda on a fait ça TV RDV. Donc ça na moi muke boy vraiment biso ba pandisango to kitaka tango information ezali base ya IDPS na bandal bolobi nini par rapport à prophétie. Est-ce que ça prophétie moko ya malamu to prophétie moko botalela ngono nenga prophétie ya nani? Prophète Denis Lesi. Mumelibangi ngana habité ça prophète. Ngana c'était fou. Fou moko boya ça l'église moko boya basala babenga ngo na langue mo babenga ngo ba au fait le kit du cargo. Do bazoba aluka mo ya kit du cargo na dictionnaire za QII aluka ngo culte du cargo. Place à bazoba place à bazoba basangani. Nenga bango bazoba na président Kabila manef ne azoba Kabila manef aza zoba lokola ye. Ba ebo tanga te un présent pour tanga faut battre les papiers abanda ko Kabila ko ayibu ko tala ta 4 phrases ya ko koma bote un ça en anglais un vrai illettré donc na bi ba moni ngolo fungi na français te un imbécile amemi biso amemi Congo na amemi na Congo na niveau comme c'est biso na niveau imbécile Moutouanga nga na tangi bo tozo présent mo bo illettré azata na certificat te batia liboso ya mboka parce que Denis Lesi ndenge moko na ye omoni Denis nga benga ye prophète prophète wa alobe loko ni nango na Congo Denis Lesi o esalama à part bangi abando mela na fête ya grand frère nga na tanga kuma grand frère nga te na bangi na fête ya grand frère to kenda fête na salongo
grand frère nanga uta Londres balaki aloba tala nga benga la musaka ta lokola yo tokena fete za ki coutumier batie ba libongo batie ba mongusu batie ba ngano kande biso basaka ta toliaka ayebisa pe na vie mais Fabrice comment on a te biloko yo toki comment to mela ma lo keke na sima nga sino lo keke nga na simeli V5 yobika bana poto so ba uti poto fona simela grand frère nga saki yepe na mutu na simeli 15 appareils simeli ba appareil 15 ba memela ba appareil bo 15 ata nga bia yebi ngai 15 ba simeli ba appareil to ken to bimi na lupango va to za to dame to bimi petit na muta bimi sa bangelo ke venanga bisa bang petit pièce ba mosu so na pochette na poche na moko azo luka petit baki sa mandambo photo mela pena bangi bazo mela bangi na vie yo po mela nga mela bangi te c'est rona na beta bali ba telemi bango mi balé bo noir dozo mona ka munoko nene za noir na TV na mbi azo pakolana pas pakola mekako ti lelo pakola mekako na de jaribu ti ba jaribu na mekako alongo la sapat bota ndenge ba noir ezali ba omone pose ba question na zozo alors c'est quoi pour la prophétie que moi na mboka sénateur de Nani Kabila a kokisa yo aza prophète awapi momeli bangi ngana zo pexelo ba kaza prophétie eza lokuta omoku tunandi mata prophète aza a église que Deniles il est qui au Congo alobelo koni na kati ya mboka oyo ke esalami Deniles un fou ya bangi mais la bangi na kata tono il faut battre pla comme maladie OK Deniles comme maladie et maladie biki totali vidéo moko wana na habité na régie zela na régie na habité so ba opesa biso nga lobi ba tuni pas journaliste Kabila salela oni ni tango lo babo abi Kabila sombel pas en Afrique du Sud a biki sa ya quoi maladie yango alobela ça dit cet homme là a fait un plaisir dans le sens que tout ce que je lui dis quoi ça c'est à comprendre. Deux, tout ce que je lui demande, si j'en ai besoin, il me donne. Trois, na conforté na poison. Tant que nous sommes dans l'hôpital, le docteur dit tu ne peux plus, na on s'en va makina, na perd 50 kilos, oui. Tant qu'on a connu 40 000 kilos. Tant qu'on a connu na station ma campagne, na kuta na Francine, mais ba meminga na connu bien na comment. Alors lui na ngai, bon, si ma père, maman qui m'a dit non, ton chemin dans la vérité à cabinet, bah ça est formé. Il y a bien des présents sur place à Bino. Mais là, c'est sa camarade, Nayo Azobela. Mais n'a pas quoi dire, disposition, avion, nini, tout, pour que le soit là, ça m'a coûté beaucoup d'argent. En Afrique du Sud, à ce moment-là, à ce moment-là, la voiture, pour permettre maintenant que la entretien, tout ça. Mais je lui dois cette vie-là. Et merci Valère, ne dit de nouveau dans le Panzalelo, pour que soit pour tout négater, pour le Panzalelo. Yango yé, pour la lupangu, bisoto souffri. Bisoto souffri. 80 000, bisoto souffri. Yango a comme il ça, la prophétie à l'okuta, pour la lupangu, on a sommé la quête d'Afrique ici, na Kabila. Vous comprenez? Na ko expliquer au moni mutalibo mais ça te ka katabilamba. De info tsango na mutu. Mutalibo ma katabilamba te. To tangi to la sabango ko biso ba Congo to tangi. Ba komaka mitomane. Ba Deniles ba za ba mitomanique. Aza malade, sérieux aza malade. Bo zongo blackité. Aza malade mon frère. Et ça ne va qui se mo ba melareza tela bula munene bo. Wana ba mtu ba melango. Hôpital wana biso to ezala telema na poto ba komangoza neti bon mo la bandale soza libomo sambela na église catholique bata catholique bando le chapelet soza chrétien bazo la bible soza musulman bazo la coran yene tsaza lukaka comme chrétien ba vrai passer ba sangalo ba passer mukuna ba passer ba wale sa ba sangala bébé frère comme liboma yaka nanu tokene no na na telema ba kisa nous atala boule minene bo le ba nomela ba kisi wana erolembise mutu na ba grain na bangi wana za mutu betaka ba écoute na bossa le azomela bangi wana abi Fabrice au moment que la terre wana yango ndengala linga penele la terre na zo biso ngai moko na tangi pena comme grand ba mela ngona fa ba mela ngona Fabrice Masamba Red Muta c'est mon grand frère na tangi siko comme grand frère pas mon na kena ko sate ba mela bangi ba no mela bangi na fait sa grand frère nga Fabrice Masamba
dozomona kaka munoko nene eza noir na tv ana na mbi azopakola ana pas pakola mekako ti lelo apakola mekako na jaribu ti bajaribu na mekako alongola sapate bota ndenge ba noir eza c'est wana azosala bilamba mo renaki ya ba 5 ba 10 bakoma ba 1 ba 7 wemba palataka ngo deni l'espèce mo comme rené nango ya pembe ya ba sapé omo mulaki mo comme on attend donc bref prophétie ne wana ke mona mboka Kabila sénateur akozonga eza mutalibo ma eza loka na mbandaka ti lelo na BCF na suka ayeba ti lo mobutu après oh si dans le village na biso père moral de la so bika mobutu akufanga mobutu akoposté si on doit mobutu akufa kala oh na village otiki mbanda okuti tipo que ti BCF donc wana ndoto de nile sikate na bato FCC te nazo expliquer non impère on dit so impère ce qu'on a tali ça na kati ya village na biso na okiti mbanda kana olongo aussi nzela mamai nzela ya mkamio ti BCF itipo na kati mère mo bila cha futé baraka na kana voter Mobutu oh Mobutu ti na la zaneti ba Denis Yore Denis alora maman na zana BCF na côtier comment Denis ça marque voilà merci beaucoup en tout cas mon frère to comme presque na suka to comme na suka aya sikoyo na ma campagne pa na biso na saisa ya ponga na vana na de la montagne no vana na de la montagne et parler na bi parler na de la montagne clinique Rita Rita voilà abano kotika momine moko ya tiel na overdose oh aye na car na momine moko ya tiel aye na overdose asalaki na organisation pasteur Sony Kafuta asalaki na Rotana Hotel parce que na yebisaka batu tozala biso bapandisango mais place mabe ezali foko lumba likamo na ngana loba to ye na Rotana Hotel babengani biso ba journaliste mosusu bilenge baleti nga basiblanga pona droit nde banga babetanga na Saint-Thérèse pona mamalamuka ndenge na Rotana Hotel babengana ke bomona ke na kota ete mais suka na zoyi ba image et puis Sony Kafuta na Rotana Hotel azolo banga libanda botali nga be monsieur belé ngai elongi omte demeraki Sony Kafuta Alexis d'abord okimi obengani no ba pasteur mosusu tozali na bango libanda bengani bango bike kaza na indice ya côté kuna et ça problème te menga conseil na pesa bino boza basala nzambe tango zolia monga kingakati ya kingakati pesa maluba mabe pour mo loba makambo zo contrôler route organisation mino bosalaki mama wa alobaki na vidéo na nga bomona ki ndenga aloba ile ya bino le ba pasteur bo sala soni to bangi politique to ki matin na église mais to revendre boy pasteur Denis Lesi Kabila kozonga na 2023 vena nga fangi donga lobi soki bomoni nganga alati Varese na boti na koti na terrain c'est que match bébé équipe nezo pour là espoir les a les sous-souté na zo ça ba congolais belé surtout bino batu bwana poto bola na kana bokechuté bola na na bokechuté bokechu il faut devoir ça la chuke ndeko na chuka zo la bakwa ti lelo na mboka na babo bola na bokechuté Kabila so côté ki na Sénat on a pona ko lakisa mukilike asu na pouvoir na mboko ti et puis d'habitude babenga ngoni loko balataka wana ngana baba français bango belé belana et loko wana lataki wana bakomi yango sénateur à vie mais congolais za muté mabaki asali montage nango sénateur président voilà les congolais donc yo muto vandi ozolota ti lelo Kabila zonga na pouvoir na yebiti OK biso na bino to bunda nzela moko biso to betama ba gaz biso to loba tango loba boye oh maki mukeba za muluba oh garçon n'a pas le barana TV na lituto na za muluba non to nyokoma et surtout nous la jeunesse ngana loba nga il faut na porter Kabila plainte nga Interpol ekanga na régime à Kabila pona nini pona oteka ba CD ah voilà ndenge avec muku na bia a continuer ma plainte ndenge pe na continuer plainte na comment police Interpol ya okanga nga ba kanga na police Interpol nazoteka ba CD ya mboka nanga piraté beaucoup de gens na ba comment on appelle na ba conteneur et Congo mais bokangi nga bo matinga tina 15e niveau heureusement papa na tenga mo classe bien na loba batika nga bakanga bien donc mutu azolo ta Kabila zonga pas prophète Denis Lesi na ko répondre une émission na moi yo loko zoka ba $100,000 peuple congolais so defa lipa ya 300 so bata mama lipa moi na neva zo te katanga wisi azo expliquer mo ko ndenge saka na nzoto so to bando rappeler yo Kabila fait 18 ans dans ce pays ata usine ya panification li pesati mais to ki ba sipso mo meke na Tanzanie yo mto otala ngolo ba journaliste za au milieu du village
Daniel Safazana. Basoda déjà bakomokanela. Basoda déjà bakomokanela mais parce que ngana osona au même soda so aleka na micro mais na sina lobisi basoda belé mais tozo Bana kanda mabe. bazana kana na auto sona na jomo ya capitaine makamba oloba. Soda zo vana na mundu ya 3 kg azofuta matin mbongo yeke Tanzanie. Ekende futa na Tanzanie mutamboka bakabili. Nzambe alakela bino mabe bino bato boko liambongo ba Congolais. Merci beaucoup na bande ko tout bolandi biso na Facebook TV RDC. Merci beaucoup pour continuer à s'abonner. Tous ceux qui ont actualité oyo. Bon, continuez toujours comme mes vidéos. Merci beaucoup na patron nanga depuis Londres. Bella Dinganga. Merci beaucoup na Danine Zila na Dible. Merci beaucoup na Banane so Bandalo bazana. Poto Bolandi surtout Molandi Monene moi na Bandal. Joli kusala depuis États-Unis. Merci beaucoup na Francis Yomulu Bacher. Nazaki bongo na base ya IDPS pour la réaction parce que même bande ko aka kuna balobasi coup sur coup. Le roi des lignes salégui na TV le big a tie coup. Auto pe photo les face réponse na. Donc les propos tenus ça n'engage que moto a lobby menga na lobby bien que ceux qui n'a pas je préfère mourir na makambo na ono et non que na kufa na malaria pour nzamba ya mangano. Donc tu vas pas Congo na Tchango au moment où Bokecha zo tumba tu vas pas comme Belge mais moi je suis congolais. Bye, on se retrouve dans l'émission.